Ma mission TV, le miroir du monde. Depuis que Makambo Salamaki scandale sexuel, il y a affaire Maman Mimi, Justin Lemba, na gouverneur Atouma Touboua, na Oyo, procureur général près de la Cour de cassation, le bail qui est à BBC, à BBC. Non, car après la té, injure publique, au Bexi Bato Finga, pour la imbécile. Est-ce qu'un homme d'État peut le faire? Félicitations, mon cousin Mboka, ils ont rendu bon. Non, faut pas la fatiguer. Mais mazali ko sala malamu, ya on etindi ngai Claude Mavinga n'encourager. Pour lobby boté mil bosso la population. Bozali ko pesa meeting, to bazali ko sola na population. Omona ba tumsusu ba téléphone, bazali ko tala na téléphone. Yo moko ko loba nini? Yo zali ko osa conférence na bato belé. Omona maman moi za na kati wana yo sa conférence au kasi gouverneur, to vice gouverneur, zo tumsusu azune téléphone zali ko mona yo. Mami malanda na TV ndenge na lobaka mabe o ya sala na kutana na Brazzaville. Ba oyo ba comprenant. Ba bi pourquoi pas te belé ba critiquer ki Claude Mavinga osa la selfie na maman Mimi. Kaka na bango, kaka semaine nango kaka na monter na bango. Accident mo ya munene salamaki batu dans morgue ya Matadi ezalaki inondé au Saranate. Politique qui a Congo central au jour d'aujourd'hui et qui tient à bas étage au Saranate. Pourquoi? Parce que en politique qui a Congo central en général, d'une manière générale, bazo bunde l'intérêt primaire ti. Oyebi Nzambe alobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Si la population bazali koloba mais ba leader na bango en politique ba bazali bosso bazali ko beta population na kara bango bazali ko bundela mabomu bazali ko bundela mabomu na bango toyebi kanyaka ezali ko tambo na Congo central pona masolo oyo ya scandale sexuel lele oyo redok ti monkola lelo azaya ko kangama policier wana azaya ko kangama siko ba commanditaire bazali banda ne mwana ntemi azali ko finga na etando ki abengisi ba journaliste po finga azokende na mamwe en ya tribalisme ata ko finga ta lobaki pe makama moto na kati ya conférence aloba nini ata yo moko Mbachimbacha c'est un vieux mais c'est un jeune en esprit, mais les autres ce sont des jeunes mais vieux en esprit qui trahissent. Congo central a besoin de valeurs. L'esprit averti, il faut pas comprendre que Congo central lelo et quoi il a c'est ils ont senga mutumo roya pour matisango ezalaka neboye mukonzi ya mboka yoki aye sur place atindité au ministre des affaires humanitaires yé moko aye. Ma mission TV, le miroir du monde. Matondi mingi na balandi banson etando ya ma mission TV le miroir du monde. Ça c'est pour beaucoup de biso mokili mobimba. Unjela etando ye na linaka na biso na bino mbongwa na solo pesa li mikolo mingi solo peto kutani biso na bino isusu elongo to kotia bino ka bibili kasi bilonge komona te mo nzoto eninganaki mokolo malilo so tozongeli isusu botuni mo mingi mo na mboka Claude Mavinga, jeune leader ni Congo, puis président de la fondation Claude Mavinga, c'est bon mon panisa on a quatre linga la facile quand même kana mwana mboka zakre baba baswe sika tozonge suka na makambo ya mingi penza mama mimite kasi kwa zali moko ya banyen Congo accident ya makasi esalemaki oete ni mona to mona kipe chef de l'état atika kisimate akenaki kolila solo na bango elongo a pesaki bango maboko pe alaki bango ete akotika bango ata komokolo moko te nde ezali mozali motu ya masoto kosola mokolo malelo na mona mboka Claude Mavinga pe sasa ipi chef de l'état abelemi na mboka Russie na likita inene kosala makuna mokolo malelo na tina sia koluka bon somi kota boy Congo démocratique kasi mayini ba imboka bazela na mobembo ya chef de l'état omboka ya Russie pe to kostima mama moke to koyeba te mama mimi eningisa ki Congo central ya boy bandi ko batela maki na koloba ete esengeli solo penza ba bwaka makasu ba futa ba koko moi le meilleur pote kime kota sasa ipisika sika bakside komi ko salema to ba ezali e wuti na makambo ya mama mimi nde sali masoma ya masalema sasa ipi bongo vice gouverneur bin Luamba azali wapi epinde kwa tuma tubana azali wapi mama mimi sika akobika wapi na ekolo Brazza na mboka Canada to akojonga ekolo Congo démocratique nde ezali mutu ya maso ko so mokoma lelo na mboka Claude Mavinga
Moi mboka Claude Mavinga mbote. Mbote ndeko na ngai Sylvain, mbote na bandeko tout bazolanda biso na Kinshasa partout dans le monde. Je pense que ceux qui m'a solo ya mboka ezali ko salama biso tozali wana pona kolobela yango pona ko informer ba o bazolanda biso à travers le monde. Là je vois déjà Big Mada Mandela depuis États-Unis. Merci. Toi, Joss, ma foi là à Bruxelles, nous sommes là pour un peu partager ma canisse à travers à travers Internet, surtout ma mission TV. Ils allaient parmi situés Landamaka, donc je suis content d'être en contact avec toi pour vous salavement Msala Kitoko, tout bazolanda. Matondi mingi iboko tala biso siasi bitoko somiti na makanisi na makotali matali sur le actualité ya mboka Congo to kopesa pe mbote ya koleka na moyimboka Didier Matondo masweka ma depuis États-Unis Gisèle Tati mère double monté ma Ponge du Club winner club Kanyaka na Londres ba ibanda kabiso butu kwa na moyi mona mboka Claude Mavinga accident ya kafu esalemi mabota eleli bana batikali ba orphelin pe bazali na kati et puis ba bote basusu babungisi bana babango au Congo central. Merci beaucoup Ndéonangaï. Avant de commencer cette émission, j'aimerais d'abord toper sa pensée pieuse pour la mémoire Oyo Baotiko Tikabiso dans la route nationale numéro 1. Vraiment avec Moté Mamoko Yozali tout ça en macasse, nous sommes vraiment touchés. Vraiment, tu as représenté ma condoléance au nom de la jeunesse né Congo, la jeunesse Congo, parce que les Congo, tu es Congo. Au nom de la jeunesse Congo, tu as représenté ma condoléance dans la famille, nous sommes touchés, dans la malheur, nous allons frapper. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas un seul accident, c'est plusieurs. Ils ont des accidents moraux successifs et Salami et Belé dans le Congo central. Tu comprends dans le thé, ils allaient nini. Depuis que Makambo yo salamaki scandale sexuel, il y a affaire maman Mimi Justin Lemba na gouverneur Atouma Touboua na Oyo procureur général près de la cour de cassation le bail qui est nazali commanditaire. Tu constates que Makambo est comme ko ça na Congo central surtout accident to éviter ceux aller libabé. Si pas longtemps sur Rosana Mbanzangungu au Kitika Mukie entre Kota na Ika Université Congo accident ya makasi oti au Salamana donc batu bakufaki et ça qui passe ya kosaranate kaka na bangu kaka semaine ngo kaka na montagne na bangu accident mo ya munene salamaki batu dans morgue ya Matadi ezalaki inondé au Saranate morgue ya Kikanda donc kaka semaine ngo kaka accident mususu kaka na Mbanzangunga na descente wana côté ya Loma. Pourquoi kaka Mbanzangungu? Vraiment ezali ba esprit bien averti ba comprendre pourquoi Mbanzangungu parce que nga naza la réponse na loba yango te boyebi lelo oyo province na biso il faut retourner loba yango ezali province oyo ebimisa batu ebele bazana ba valeur morale éthique bazali ba exemple en Afrique so ki na pays ebele au monde université et Kasavubu université Simon Kimbangu c'est-à-dire batu to wana baza ba peuple Congo vraiment mémoire na bango ezali qui suit par rapport à scandale sexuel oyo na salama na Congo central il y a un moni makambo ezali ko botama du jour au jour oyo ezali ko pesa biso passe na mitema politique qui a Congo central au jour d'aujourd'hui et qui tient à bas étage au Saranate. Pourquoi? Parce que homme politique qui a Congo central en général, d'une manière en général, bazo bunde l'intérêt primaire ti oyebi nzambe alobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Sikoyo population bazali koloba mais ba leader na bango ba homme politique ba bazali bosso bazali ko beta population na kara bango bazali ko bundela mabomu bazali ko bundela mabomu na bango toyebi Kanyaka ezali ko tambola na Congo central pona masolo oyo ya scandale sexuel lele oyo redok timokola lelo azaya ko kangama policier wana azaya ko kangama sikoyo ba commanditaire bazali banda so batona ba osamba kan ba libérer bango kan bazabi ba para bazana bana neni tozali ko tambusa mboka oyo tolbaki état de droit fait salama vraiment souci na ngai penez zalaki makasi je suis pas contre le gouverneur Atou mais nazali contre ndenge ba députés provinciaux ba boyaki
kolivrer na maboko ya justice asamba soki azali na ye innocent batiki ye azali gouverneur eli ake abandi mosala na ye mais ndenge baprotege bongo mo te baprotege te babomi ye nde koboma lelo oyo na cadre ya éthique na cadre ya bomoto badémissionner na bango badémissionner ye na Justin po lobi botelemi liboso ya population bozali kopesa meeting to bazali kosola na population omona bato mosusu bazwi telefone bazali kotala yo na telefone yo moko koloba nini yo ozali osala conférence na bato ebele omona mama moko aza na kati wana yo osala conférence okasi gouverneur to vice gouverneur nzoka moto mosusu azwi na telefone azali komona yo ata yo moko na bomoto oseka te ndeko na ngai omoni personnalité ya mutu baméritaka yango basomba yango te c'est pas l'argent qui fait l'homme se fait par ses valeurs bavaleur ya mutu yango esalaka oyo azali mutu. Congo Central et Kititro, nous avons des valeurs dans notre province. Nous avons vraiment de vieux oyo bakoki kosala musala ba oyo ba kolakisa biso nzela. Nous sommes des jeunes. To mona ki kulutu na biso na respectera mingi. Ne mwana ntemi. Azali ko finga na etando ki abengisi ba journaliste po finga. Azokende na makambo ya haine ya tribalisme. Ata ko finga ta lobaki pe makambo mutu na kati ya conférence. Aloba nini? Alobaki epona bolamu ya Congo Central ya Congo Central et kende liboso sengeli akutana na bayi bazali ko kamba Congo Central. Mais il akutana déjà parce que pour avoir déjà parti de prix, c'est akutana qui déjà solo là qui ne mon ante mazali kulutu pour na biso, azali exemple pour na biso mais à BBC non kaka poela te injure publique au bien si bato finga poela imbécile est-ce qu'un homme d'État peut le faire poela muyombe est-ce qu'un homme d'État peut le faire donc ne mon ante ma ngomingo exception ba jeune to na biso finga na TV ce qu'on a sur la lobby na leki na TV na fingi mutu hier obenga nga opesa nga conseil nini papa na biso avec tout le respect. Vraiment, il fallait un peu revoir Maramunaye parce que Azaïko Tamola Malamouté, biso ba jeune né Congo, ba jeune leader Congo, tous allez vraiment mécontents dans comportement Wasalaki. Congo Central lelo, ezakar na posa, ya cataracte, ya baflève te, ya lukaya te, na posa, ya unité. Tous ala ini gouverneur, ezala outi na lukaya. Mais so bazali na ba qualité, azali na ba capacité, il va travailler pour le peuple. Torbe tele maboko. Ngana webisa bele batebele bazali koloba Claude Navinga pourquoi azali koloba bongo balinga tu matubona kolekanga te ebele bazali koloba na balinga kolekanga te vient nga tu matubona que je salue en passant kuluki c'est mon vieux enfin c'est mon vieux enfin. C'est mon vieux mais je vais te dire une chose na boya rande façon de faire ya vieux façon ça la musala na ende na boyaka vieux c'est mon vieux mais nenga zali ko salela nde. Trop mon clarté dans la gestion des choses publiques. Reste public, c'est pour tout le monde. C'est bien consigné dans la Constitution. Il fallait la partager. Équitable, population tout Congo. Il fallait pas liambongo, il fallait pas se retrouver, il faut pas nzele ça, il faut pas hôpitaux ça bien équipé. Il faut pas morgue à siké tonga, ma pose dans folar par rapport à mbongo bango bazozoa. Mais morgue zate zaka o gouverneur Mbachi atika. Batebele balba pour na kumisa gouverneur Mbachi. Oh, atayo moko. Mbachimbacha, c'est un vieux, mais c'est un jeune en esprit. Mais les autres, ce sont des jeunes, mais vieux en esprit. Mbachi, il sait comment propulser la jeunesse. Tout le monde le sait. Il a fait à Guilain millionnaire. Le ministre, si mandat, a fait millionnaire. Mbachimbacha, quand il était gouverneur, Modero Timba, il était ministre des Affaires foncières, travail. Ils n'ont pas de jeune en Tangelo. Tout ça à peu près. C'est ma génération. Vous comprenez? Nana salango, le gouvernement tout ça, ces jeunes gens. Bah koli, par compassion, par trahison, pour trahir, qui trahit trahira. Qui trahit trahira. Congo Central a besoin de valeurs. Bah esprit averti, il faut pas comprendre que Congo Central lelo et quoi il a c'est. Ils ont senga mutumo roya pour matisango. Nous étions une province la plus puissante. Katanga pe bazali na se bazali ndiboke bango to bazali kana wana découpage territorial était. Ba Congo bando beta sur le plan ya kotsa mbongo na budget ya l'état. Congo Central, ba Congo à l'époque, mutaroté le maté. Mais le Katanga était tombé une pona bomoko. Tala Richard Mouyage, kulutu na biso. Tala Richard Mouyage que je salue en passant kulutu na biso.
ozomona mamba osala na laba tala Jacques Kabulo mamba osala na Grand Katanga na Okatanga tala bulo bazali kosala tala Gentili Ngobila na Kinshasa bien Kinshasa pe bongezana no lelo te Kini Bopeto kasi babi po bongo bakosala ngo mokoni Kini Bopeto e bando be na bandali fe basa ngata na bongo poko na 10 km fo na 1 km abandi na wana e bongo ba bourgmestre ba kosunga gouverneur pour na Kini Bopeto elonga solo to na ta impunité so osali musala te longwe so yibi olongwe omoni ndeo ngai Claude Mavinga wazo sola na nga vota fachita mais nazali ko ndima ye na mazali ko sala ki monte en be futarati na Congo central so atuma to nazali ko sala bien que je nazali ki na quand ya Floribert Mbachibacha les traits d'union n'engana soutenir à tout parce que a comme gouverneur à Congo central mais comme makambo etambola bien te on est na boya na nga soutenir ya mami mi bon eko yango ko tout gestion dans l'ensemble de Congo central mantro Congo central na mbongwa mais siko tozonga na eno to koma likamba mbongo ya Congo central parce que yango ezali moko ya makambo yoyo esala ke to mona ndeko atuma to bana kubina ba kuyema atuma to bana elongo na ba abeda show na concert ezali likambo ya makasi bi koleka kasi tozonga na eno na drame uti ko sala makuna bandeko ba bungishi ba moyo bango esali pasi chef de l'état vraiment au nom ya ba jeune Congo nazali ko pesa merci ezalaka ne boye mukonzi ya mboka yoki aye sur place atindi te au ministre et affaires humanitaires yé moko aye on comprend mais que ba annulation na zo douter nango parce que na Japon déjà ba annulation qui ont bien avant par rapport on peut baza na premier mot ko ya na Japon kuna ya on ba poussa ki yango non chef d'état annulé aye pona ko pesa te juste te annulation ki yango pona ngote kuna ne na poto pe ba annulation ki yango déjà ba poussa ki yango intronisation et coïncider oui chef de l'état merci beaucoup na ndenge il s'est déplacé yemoko ba ke tina hôpital ya ntsona kulu atali ba malade yemoko assister bango apesi ba mot d'ordre ba kunda bato wana dignement parce que baza ba congolais félicitations mokonzi ya mboka ezalaka nde boye nga na vota na nga facilité makambo azali kosala ya malamu yango nde etindi ngai Claude Mavinga na encouragé justement bamisusu baza na ngalema epuis bazozwa basoin approprié na mbongo ya l'état c'est comme ça se passe mais pourquoi kaka baaccident na mbanza ngungu na mbanza ngungu epuis faut ko tolo bango faut baentretenir banzela wana place oyo tomoni eza ya mabe il faut otia badodan la route nationale ekotaka mbongo ebele bapéage eza combien pour marshal eza kuna mais entretien nango vraiment ezala raté je doute avec les chinois bapesa ba japonais basala entretien nzela wana ba chinois ba aider biso te donc ça n'engage que moi et nous devons faire très attention pour nzela wana pour tout bandolela du jour au jour mais sinon mokolo lelo il faut quand même soutenir le chef de l'état il a quand même le vœu de bien faire si quelqu'un a le vœu il y a aussi la malamu il faut l'accompagner à ce que a accomplir ba vœu na ye ezate ke to banda ko décourager tout bien que na Congo lelo bato belé ba mona on esprit de critique au lieu d'avoir esprit critique il y a une différence entre esprit de critique et esprit critique ezali muto azali ko critiquer objectivement azali ko ba makambo ezali ya solo esprit de critique muto azo ko solo makambo azo ba makambo na solo na lokuta azo chaki moté mabe ne voulons pas ça donc tout ça pour ça mboke kinde liboso biso ba jeune tozali réserve de la République je le dis toujours la jeunesse est là pour travailler et la vieillesse c'est pour le retraite. Donc, jeunesse, azana pour photo sala, chef de l'État a pensé na ba jeune ndenge azali ko sala pour que mboka kinde liboso. Solo penza ba ine Congo ba pesi longo na chef de l'État na kobembuka na ye omboka ya bango na eteni mona ya Congo central pour ko kinso kota pena mabote e busa ki ba être cher na bango. Kasi tango to ko soano le chef de l'État belemi sasa ipi na école russe pour na likindo mona ne ko stay makuna na tina se ya koluka bolamo ya mboka mso Congo démocratique ki nini solo pena ba imboka ba kondima te na mobembo chef de l'État ko sala nini to ya solo ya malonga. Non, les gens doivent comprendre que pays tout est à lobbying. Chef de l'État est garant, il est en train de faire les lobbying de son pays pour que Azouambongo, moi on a biso tozana l'art, c'est un pays riche, moi on ezati. Moi on a parce que tozali to exploiter en terre, nous avons des produits bruts.
tu exploites un côté, même tu exploites un donc il faut faire un bon lobbying pour que tout soit là. Et pour venir à Monaki, ne va baisser solar par rapport à la gratuité enseignement, avec ça solar tout, tu as posé Simba parce que ça na Vewana, tu as Simba. Déplacement à chef d'État na bandité qui est à la pour un en avion. Il faut pas signaler que le président de la République a maté avion depuis bon mois. Avant que des poteaux bandakala. Donc c'est-à-dire que les avions te mutu, ezali continuer tout à Kenya ou les avions, je ne pense pas. Azana souci ya kozwa ba ça la lobbying ya makasi azwa pe ba partenaire ba créer ba usine, ba créer ba société pour que bato bazwa misala. Je pense que parmi ba lobbying na Congo central les autres bénéficient de 60%. Donc nous avons aussi besoin de leadership oyo ba reprenez la gouvernance est bien pour que bon wana ba lobbying chef d'état de ça là ezala profit pour na peuple Congo nyonso. Motuna songi to sika ma pipi na monoko ba yisi biso te yo mokolo nyonso butu na moyo ko sulaka na mami mi boko sulaka na nini po yo zungsi na kota Kinshasa to akanga makuna na mayele kana kina Congo sonto. Mami mi amtia mabe, mami mi abomi province na biso. Mami mi alanda na TV ndenge na lobara mabe oyo ya sala na kutana na Brazzaville. Ba oyo ba comprenant. Baby pourquoi pas TV va critiquer Claude Mavinga ça la selfie na maman Mimi. Mais j'aimerais vous dire moi en tant que journaliste d'investigation une fois na kutana yé parce qu'azali rechercher na mboka. Il y a eu des débats par-ci par-là, tout le monde disait que maman Mimi aza déjà na Canada, les autres banero le baza déjà na Makala. Or, na Brazzaville, il faut que je fasse une photo avec elle pour confirmer aux gens que Azana Canada, Azana na Brazzaville. Et Claude Mavinga, c'est que parce que normalement on est qui fake news, on a na Brazzaville, pour na na Canada. Justement. Tant on a qui on a photo ni ndima qui. Justement. Bah esprit bien averti, bah comprendre qui. Donc non bah critiquer qui avant, elle expliquer qui bah te belé bah comprendre qui. Donc dans l'ingam na système Kambwana na Kisasa. À travers mon boss, l'honorable Zachary aussi avait publié pour dire que non, Mimi Azana au Canada, Azana Makala, Azana Brazzaville circuler librement. Donc ils ont mingi à traverser les frontières, Nabiso à traverser beach, Kokamwa. Ils ont passé mingi. Maintenant pour ça, les Camerounais aussi là pour que établir responsabilité à Moutounion so Oyo à participer à qui na Likambwana. Tokoza pe moi moke poto comme na suka makambo itali ba ASB ba fondation na kata Kinshasa Claude Mavinga pour ali moko uzali kamba fondation Claude Mavinga ali président yango numéro 1 c'est lo lenge moko akoluka ko yamba kambongo na libala na comprendre ba mo question na yo ndeko na ngai na comprendre je vais te dire une chose ngai ezali veut oyo nzambe apesa ngai pe makanisi na ngai naza na souci ya kosunga tina okola nazali bongo nazali so naza na Damas gloire olia na moni masa mo ba olia te na ko olia te na sisa te na musala na biso ba yebi ngai alors naza journaliste oyebi de travailler pe na ba konzi ba homme politique nous travaillons avec eux le paix que nous gagnons à mukie na ba ina olia nga mongote je dois aider ba oyo bazozanga. Et on a qui n'a pas na butu na minu pour on réfléchir qu'est-ce que je peux faire na sali fondation FCM fondation Claude Mavinga ou meli déjà les lois en 3 ans to continuer ka ko sunga mke to zwaka na kina ba felina ba image ezali yango na ozomona ba homme de VR ba veuve le paix que nous gagnons to gagner en mingité na ba partenaire te o alingi a contribuer ba bazali ko ya ko ba investisseur il faut faire attention batako sunga na tinete tu as raison sunga pe ba domini ba ko zanga lo lengo saka utokala tu as raison il faut faire attention ba fondation ba ONG lokuté komi muta lukala pour aller sabana nae ngai pena na lukala na pe carte yo yebi mke to zwaka na ulana na mwa kara bien yo yebi mke to zwaka to s'organiser donc ngai so muta ay au chapwa na repeso ngo pesa na peso pe adresse OK yo moko so mo za confiance na ngai obila na cha Claude Mavinga pour nous aider ba orphelin je veux le faire ouais c'est plus de 143 81 07 988 plus de 143 080 pardon plus de 143 81 07 64 988 donc 081 07 64 988 081 07 64 988 check à code RDC plus 243 donc plus de 123 et plus de 143 donc c'est ça donc je suis là sur Bengi
toroye bande torosala pour que tomeka kosoutenir tant soit pe baoyo bazangi. Au nom du peuple du Congo, malobano ya suka na visite à chef de l'État, connaissant na drame et salimaki kuna et sali boni poto kabwana. Je dis merci à chef de l'État na ne ainga ko compatir na ba oana avec nyokama. Merci beaucoup na yope. Ma mission TV Impact au Saranate, surtout yo Samsa Marakasi. Nous sommes toujours là, nous allons travailler pour l'intérêt du peuple. Moni un jour tous a histoire européenne ça biso raison, tous on a posé un changement. Le peuple congolais tout on a posé à changer la mentalité. Le président de la République hier a changer la mentalité du peuple congolais. Kabila a lobango. Nakoki nanga changer le comportement du peuple congolais. Le président de la République Fachi Azana, tous biso na ba congolais to changer comportement. Kin bopet c'est bon. Mais congolais mon allié aboa ki mabele aboa ki ba non. To chango na place où ils allaient approprier au Tchewana. Au Boaki, on va voir Bakenango. Là, on va dire changement de mentalité. Il faut d'abord essayer comme un liboso et puis tout le monde a un biso et qu'on change. C'est jeune, oui, justement, je pense que Basali, justement, c'est très important. Service hygiène, soit municipalité, amende. Je pense que ça la paie bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, Don Miguel Mandela. Depuis USA, I'm very glad. La CPLI, merci beaucoup, courage. On est ensemble. Merci mon ami Joss Mafoula à Bruxelles. Merci Koulout Nanga Jean-Louis à Paris. Merci Ngonangai Tolistamba. Merci Luison Seke, Dodon Timba, Negotou. We must be together. Tous à toujours unis. Pour qu'il y ait un bon qui est bosso. Vraiment, je suis content. Matondi mingi bulanda kibiso de partout to ko bina suka ilina kana biso mankolo lelo na pesimbo te na banso e batala kabiso na ba abonné à ma mission TV les miroirs du monde de Kodidi matondo masuka ma depuis États-Unis Joseph Tati mère doublé monté ma prince du winner coupe Kanyaka na Londres ba bon anniversaire toujours pas maté silité to ko pesa toujours mbota maila mo na yo solo penza na ndeko Roger Kabango na mboka Charles Leroy et le société Eros Carpa il pense ba ko ya et quand on est pour investir na ya ko pesa maboko na vision chef de l'État to ko bina suka to yambaki bongo po ya bino mwana mboka Claude Mavinga azali bongo jeune leader ni Congo président et à fondation Claude Mavinga to soki metali achoter mboka Congo visite chef de l'État ataki mabota na mboka ya Congo central. Et puis mobile monnaie ça ça dit na mboka Russie et tout surtout chez moi mon cap puis na kambo le kayama mimi ndé boni ça ça dit to komisi ko na seka na dossier Claude Mavinga aya no libo longo bona pesa numéro na ye mon dieu ça a besoin costume na matali bon fondation Claude Mavinga abenga ese na numéro mona et ko sala malamu mingi makasi de kazaki na suma kamera ko temiko zali ko ya botika malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.